Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Nako loba lisusu na ndenge Mama Rosalie auti koloba. Il faut koyeba yango ete bandeko ba bolingo. Tango l'État na Congo bapesi yo mosala okende kosala libanda ya mboka. Ezali teke bapesi yo privilège po sala ba makambo nyonso ndenge olingi na ndenge ya mabe te. Mosala ya mboka ezali pona mboka. Mosala ozali kosala au service ya ba peuple to ba diaspora congolaise sala yango na motema malamu. Kasi soki okomi kosala yango na motema na ndenge ete obebisa mosala ya l'État po lobi babanda kofinga bakonzi ya l'État, babanda kofinga président de la République pona ba makambo ya mike ezali malamu mingi te. Bandeko bato nyonso bayebi yango passeport na bato bazali kuna na Kinshasa. Soko ozali na mbongo na okei okomona dans 3 jours, 1 semaine ou bien 2 semaines. Passeport na yo oza nango na maboko. To sololi na bato ya ambassade ya Inde. Oyo bazali ba représenter ya corps diplomatique na ya RDC kuna. Balobi ete ba passeport na bango eumelaka te. Problème ezali kaka il faut un corps diplomatique moko azala pona kosala suivi ya ba dossier ya bato. Et puis bambongo il faut kotindaka. Mais lelo tozali koloba boye ba dossier ya bato ebele basilisi yango nanu te. Pona nini? Po ete ambassade a libéré mbongo te. Mais tozali kotuna bato wana nyonso bafutaka bambongo na bango awa. Ndenge nini ambassade ya RDC na Berlin a libéré bambongo te kuna na ministère des Affaires étrangères. Alors bambongo wana ya bato bazali kolela lelo bambongo wana ekei wapi? Yango tosengi na bakonzi ya Congo bino moko botelemela likambo oyo po lobi toboye te Allemagne ezali mboka oyo ya bakuluna te ndenge tozali komona na bamboka mosusu. Allemagne ezali mboka moko oyo bakongole bavandi na kimia. Mais lobi tolinga teke Allemagne ekoma mboka oyo bakuluna babimi bakomi kokende kosala bamobulu liboso ya ambassade pesi matolobi ete bavoyu. Non, bazali ko réclamer ba droit na bango. Yango wana biso bato ya radio Zoumel mil lokola tomonaki bato bazali kokomela biso bazali quand même bato oyo bazali bavoyu te yango tolobi ete il faut toloba bandeko ezali kaka bato ya Allemagne te na bato mosusu bautaki na libanda ba Irlande basalaki ba passeport na bango awa. Mais passeport nini ekoki kosala 8 mois 9 mois une année ezalaka te. Bozala quand même gentil pona nini kosala makambo na ndenge ya boyi. Parce que ezali droit na bango. Soki ete lelo balobi basala plainte contre ambassade. Ezali droit na bango. Combien de personnes misala na bango ebebi? Combien de personnes ba makambo na bango ezali bloqué? Soki boyebi se mutu 3 mois. Mais bon respecter quand même parole na bino ya 3 mois. Bon yebi se mutu 3 mois, soki 3 mois ekoki bokomi obenga dans 1 mois. Abenga dans 1 mois. À un moment donné bokomi kokima ba téléphone. Mais non, après lobi badi kofinga président de la République, lobi bakomi kofinga bakonzi bazali kosala kuna na Congo ba ministre. Onini bino moko bato bozali kosala au service ya makambo ya l'État nde bozali kobebisa nyonso. Comment expliquer passeport et que de kosala 8 mois? Bandeko. Bon mona ki émission de sala ki to lakisi bino bandeko bazali na kati na kolela. Yango to senga ki na ministre Monsieur Alexis Tambwe Mwamba. Yo moto zali responsable numéro 1. Mais kana nous kotala kaya likambo oyo. Po ete tango biso bato ya radio Zoumel mil tozali koloba. Bato bazali komona biso neti bato ya maboma. Lobi tango banda komona na ambassade ya Allemagne. Ba trouble komi ko sala makuna, ba komi ko menacer ma personnel ya ambassade, ale bo komi ko benga bato ba voyou. Bo meka kotala ka oyo ezali urgent. Ezali urgent parce que moto asalisi bato ebele basalisi ba passeport. Ebele lelo ba komi ko kenda ba 6 mois. Ebele lelo ba komi ko kenda ba 7 mois. Bato bazali ko komela biso, soit disant que biso ne tozali radio ou tozali ko travailler pour na pouvoir. Alors il faut se justifier. Donc se justifier na nini po ete bango moko bakendeki kuna na ambassade pour na kosala ba formalité na bango. Mais bino pe bato bozali kosala na ambassade, bozala quand même gentil. Makambo ya deuxième république bato mosusu bazali na yango ti lelo. Alors
alors que batouana balobi ete paraît-il bafuti moko ebimi ete bambongo ya bato bazali kofuta bazali nani kotravaille yango mpe bazali kolibere oyo bakomona soki babénéfice ezomi balibere ndambo bongo ezali malamu te wana nyonso tu soki basouption ebandi kobima po mpo ete bino moko bolingi kosala au service ya peuple te bato mosusu bakobenga na baambassade bozali kokima telefone moto akobenga soki bomoni ete passeport na ye esalaki mwa mikolo alors que ntango moto wana aza kobenga alobi ete nasalisaki passeport tala boyeboye ale mpona kobare o bon benga na numero boye boza kochange kaka bainformation moko ntina te elengi mpona kozwa mbongo mbango mais mpona koservir bato ekomi problème pokoki kosisa baproblème oyo te mpona nini bino bolingi kaka ntango nyonso bafingaka président de la république ntango nyonso bafingaka bakonzi ya congo wana nyonso lelo bato bakomi koloba na allemagne nini ke Joseph Kabila na bato na ye baza kolia bambongo bomoni babiloko bino bozali kosala alors tokoépargne bato lokola bino ndenge nini mpo ete bozali kosala au service ya mboka te ondie bozali kosala au service ya banguna soki bato bafuti mbongo na bango bolobi 3 mois mais bolibere bapasseport na bango lelo awa bakomi koloba nini Joseph Kabila bakomi kolia bambongo ya bato mpona gouvernement ya bapasseport bani tala il faut boyeba yango bakonzi ya Congo bakongole nyonso wana poto baza bakuluna te mais ekomi kosala ke bakonzi mosusu oyo bino botie na place mpona basala mpona mboka bango nde bakomi kolinga ete bakongole mosusu na poto bakonga na esprit neti ya bavoyu bakuluna alors tozali koloba yango ntango yango oyo bakonzi ya Congo bofungola matoi ntango yango oyo boarrange situation ya bakongole oyo basese bapasseport na bango na niveau ya ambassade ya Berlin po ete moto esi ebandi moke bango soki bato ya ambassade bazali komona yango te mais biso tozali na kati na komona nyonso tu ndenge bato bazali kokoma mpe bato mosusu bazali kobenga biso alors que biso tozali pas même ambassade biso tozali même pas bato oyo tozwaki bambongo na bango ntango basalaki baformalité ya passeport wana nyonso mpona nini balobi soki babengi na ambassade réponse ya malonga bazwaka te situation ya malonga bazwaka te alors tosengi na monsieur le ministre Alexis Tambwe Mwamba meka kozwa bamakambo ya ambassade ya Berlin na maboko po ete toboyi Allemagne ezali mboka ya kimia toboyi lobilobi ekoma ete bato bakomaki bakuluna mpo nini makambo ya passeport nde esili kobebisa bango mitu vraiment ezali pasi pe mawa mama Rosalie nazongiseli yo maloba merci mingi papa Roger mpona kopesa ngai maloba bandeko tozali koyebisa bino ete il faut koyeba yango soki ozali kosala mosala oyo leta epesi yo oyo leta atindi yo ezala na kati na mboka Congo ezala libanda ya mboka sala au service ya peuple mais koye teke pote obanda kosala au service ya banguna po ete tala ntango bino bozali kosala bambeba nyonso to wana ezali kokwea kaka na motu ya Joseph Kabila Kabange mpe bato lelo bakomi koloba ete Joseph Kabila a créé groupe ya baescroc mpo balieka bakongole bambongo moyoka babiloko bakomi koloba mpo na nini mpo ete bapasseport oyo bato mosusu bakomi kozwa yango na bamoma oyo ba 2 mois na Kinshasa kutu 3 jours 1 semaine ou bien 2 semaines oza na passeport na yo na maboko mais mpona nini bino bozali kolinga kaka kofingisa bakonzi ya Congo vraiment ezali malamu te tosengi na bakonzi ya Congo botelema botala likambo oyo po ete République fédérale d'Allemagne bakongolais oyo bavandi awa bazali bakongolais oyo mitu ezali kosala mais tolinga te ke lobi bakongolais wana ntango bokobanda komona bango liboso ya ambassade bakomi kose manifester kosala n'importe quoi toloba lisusu bazali bana ya kuluna parce que tozwi ba message mingi alors que biso bato ya radio Zoomel mil ntango basalaka baformalité na bango kuna na ambassade biso tozalaka te mais soki engindi bakomi komona neti radio Zoomel mil nde radio ya gouvernement mpona koya kolela badoléance na bango mpe kotia pression wana nyonso mpona nini bato ya ambassade balingi koyamba bato wana te ata soki bayambi bango na telefone réponse ya malonga ezalaka te yango na tosengaki na monsieur Alexis Tambwe Mwamba
likambo oyo lokola moto ezali nanu kopela moke telemela yango vraiment tuna na bapersonnel ya ambassade baloba bambongo ya bato wana nyonso tu batindaka yango wapi po ete ministère ya affaires étrangères epai bato na yo bazali kosala kuna na Congo balobi ete problème ezali ete demande ya bato ezali awa eloko etikali kaka ete mpo bafinalize badossier mbongo il faut ambassade atinda yango na tosengi na yo ministre Alexis Tambwe Mwamba yo moko kende kitati na ba bureau oyo ezali kosala ba service ya ba makambo ba passeport solola na bango tuna bango eloko nini ezali kosala po ete ba passeport ya bato oyo bazali kozela kuna na Allemagne ezali bambule ebele ba misusu ba perdre lelo ba misala eloko nini ezali kosala po ete bato yangani basi bafutaki bambongo na bango me bazali kozelisa bango mpona nini lelo oyo kombo ya Joseph Kabila na monoko ya bato bakomi kofinga koloba n'importe quoi. Est-ce que Joseph Kabila nde moto asalaka na ambassade ya Berlin? Ne bino pe bato yango bosalaka na ambassade ya Berlin. Eloko nini ezali kozanga mpona kopesa bato explication moko juste. Bakobenga bino explication ezalaka te ntango bakobenga na ministère ya affaires étrangères kuna bato bazali koloba nini ke non ndenge ezali wana ambassade alibere nano basituation ya bambongo te non ke bato basi bafutaki bino bambongo vraiment ezali pasi mpe mawa bakonzi ya Congo na banzi ete message oyo biso to lancer d'urgence yango wana bomeka kotala situation ya ambassade ya Berlin avant ke boya kobenga bakongolais oyo bazali awa na Allemagne boloba ete bazali bavoyu po ete mingi lelo bakomi na ba esprit nde ya mabe mais tokolinga yango te il faut tolinga ete moto nyonso tosala au service ya peuple po tozali na besoin mboka ekende liboso tozali na besoin mboka ezonga nsima te po ete bato mosusu bazali kaka na idée ya deuxième république ya kobebisa makambo yango na message oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo tosengi na bino bandeko sikoyo boyeba yango radio Zoomel 1000 ezali ambassade ya RDC te na banzi bomoni bonne volonté obiso tosali ya kolancer message oyo nyonso asalisaki passeport ndeko silisa problème na ona bato ya ambassade pe bengaka bango inutile ya kobenga biso pe inutile ya kopesa biso ba nouvelle po ete tango bino bozali kokomela biso te moto tokopesa solution na makambo na bino me biso tozali kaka bato tokotombola nde mongongo po ete bakonzi ya mboka bayeba eloko nini oyo bino bozali koluka soki nalobi boye nalobi yango na ndenge ya mabe te nalobi po ete ndeko moko nde akomelaki biso alobi ete bino bozali kosala Joseph Kabila tie bino wana na bato ambassade po ete boyibaka bato bambongo ya bapasseport posalaka n'importe quoi mais ndeko ezali ndenge wana te na banzi ete soki ezalaki ndenge wana olingaki omona teke biso bato ya radio Zoomel bino tolingaki totambola mongongo mpona kointerpele bakonzi ya Congo kuna na Kinshasa alors oyo message tozalaki na yango na bandeko bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde